Premièrement, nous disons un grand merci et à l'Étréau, Jésus le Tout-Puissant, de nous avoir sélectionnés parmi les vivants parce que année Oezagi, année Moko, il y a malgré l'épidémie, malgré toutes les tempêtes qui passent qui na Mboka en Afrique, en Amérique, partout dans Mokili, mais Dieu nous a fait grâce d'être sélectionnés parmi le vivant. Dans un plateau nanga, éviter nanga lelo, tout le monde dira waouh. Tigana yemba mutu bolu kaka yeyo. Boni papa Zita. Bien. Kimia peneza. Ah. Na moni nkola zo tanga. Ya solo. Nkola benzo tanga. Tout ça c'est ngoyambayo en tout cas kala. Tout ça pena. Tout ça li pena donc natala gaga bilo Congo, natala gaga ba chaîne na biso. Dernièrement natala papa Kofi. OK. Il dit plateau qui toko bon. Vraiment. Et le ben kola salinga ngolu. OK. Et na kata famille na ngai. Voilà. Pour biso na sota bana papa moko. OK. Na ngana sengo na kata bandeko na ngai. Yeah. Vraiment. Mais j'aimerais bien que Batum Soussoyo, yebi le frère Nzita te, Yomoko expliquer qui est le frère Nzita. Yeah, mon nom c'est frère Claude Nzita. Et na yeva a na katamboka Angola. Oui là. Na bandeko yebi ngai na yebi ngai te comme na frère Nzita Claude. Voilà. Et na Angola benga ngai le frère Claude Nzi. OK. Claude Nzita. Donc tout ça à la Angola tout ça la musala ya tata et à partir de Congo et bateau bota la biso ba yebi ngai mes amis tout ça donc on est là. Ngana yebi kozaka muta shosho. Donc shosho obi soza na Yesukati na foza ka show. Obi eza lokola muto na ameli vinote. Aza shoté. Il faut me la vie, ne pose à la show. OK. Monsieur si tu me là. Il y a un moment où il y a biso à la kaka. Rapide. OK. Ponga pina na ebilo na. Merci à Biso Soda à promettre Biso déjà qu'on répondre na mamitu na Biso nyonso. Moko ya bandeko na bino ya ba collègue na baleka ki na plateau na Biso ka awa et pas à l'ambassadeur de Jésus-Christ frère Georges Chimba. Balobi que par rapport à Angola na kin a pena boss bosseti en tout cas beau travailler pensate par rapport à Congo parce que na kin ba ya pena beau travailler makas par rapport à Bino. Est-ce que c'est vrai que vous travaillez? Non, travail dépend à peu près à motuyer moko. OK. Et ceux qui ont bossé raté aux alapé type on appelle fainéant. OK. Na kata musalango. Et on a travaillé chaque jour. Ah bon? Nanda kuna ngai si logo na yoka mingi zaka banzembo menatela TV muke. OK. Pour nini nazako travailler et na matériellement pe na spiritualité. OK. On travaille na nyonso. OK. So ezana batu misusu azoloba et ba Congo na Congo kuna ba bosaka Dieu. OK. Parce que yo ozo copie les batu. Et si yo travaille au mela batu et ba élément mo ya malamu ozo mela batu ba biloko moko tout ça c'est pas bien quoi. Biso en Angola to travaille comme casse à partir ba dimanche hôtel ba dimanche na biso sinon on est tingano ba semaine mo mana travailler. Ah bon? Semaine mo bima. Ningo travailler caché na yo ou soit tu imites rapé frère moi ya Congo ninge solo ba rimer ninge bandi ko mususu baza moni mususu asimi miko ndo yemboke mo bimba papa Michel Bakenda. Na travailler caché na ngai. Na travailler na misala pena ki frère Nzita. OK. Frère Nzita onga na bimisaka na pesa batu nde oyo nga na zanango. OK. Ezana batu ya ba voix kokani. Qui peut pas c'est frère Michel Bakenda Angola. OK. À propos donc il ba geste na biso biloko tout et ça ndenge moko. Ah bon? Donc ils étaient copier té. Na ndenge na yo et ça la ko fier ya kozana marque wana pepo oyebi que papa Michel Bakenda za bosseur et ou soit et ça la kao et jenakayo pour batbalo bakeno ozo ko incarner papa Michel
Quant à yo moko sikoyo Gérard Ngonde nini? Non, et ça là bien. Okay. Et ça là bien. Et depuis na koma na mboka oyo, na komi na ye na fandi le jour le frère Michel Bakenda azoya Angola. Azoy contrat mon Angola awa. Abenga ngai. OK. Nzita na nito ya Angola mais eza na mutu moko aye awa tunte baso ngana isi bango bo bisanga aza nani bo pisanga kombo na ye. Et on appelle la personne comme on a essayé Papa Moninga. Entre nous, donc on a essayé Papa Michel et la monde bossi là na Papa Moninga kuna. Ah ok, ah tout c'est là na kuna, tout bossi là na kuna. Tout ça dans l'autre côté. Mais la confiance où il y a personne qui ngai. Ba na mboka les mutali bosso ba linga ba mona na mboka za kingai. OK. Parce que ngana za famille. Pour ngana ba to école moko. Ah bon? Tout c'est école moko. L'école na biso to biso za bana ba frère ngaza mona lemba akona lemba nini lemba terminus donc ils ont association na biso bana lemba donc na mona lemba terminus oyebi bena so oyebi bena musique efandaki na lemba. OK. So ba adoration eza na lemba. Donc biso to tie école mona bango biso za bana ba prof Frank Moulaja. OK. Tu pas coach na biso Ari Papa Moulaja. OK. Ba mba coach biso. So biso na ba frère Michel doza ba école moko, doza même ba lignée moko. OK. Parce que frère Michel azana génération Michel Bakenda eza ba biso ba. OK. Et le sous mon génération Michel Bakenda zo mona Fabrice Moulaja. Zo mona Florent Mwamba. Zo mona Dieu merci Mwanza. OK. Zo mona ba Nelson, zo mona ba Jonathan. Donc, ils école Michel Bakenda. Mais il y a un mboka où le premier concert habité dans Sine Africa. Na tambol na ye pour ngam na tambo c'est Angola. Na tambol na ye a pambola magapi. Voilà. Pour banzila na kota kiye na kota ba wenze na biso ndenge za la kaka yo yebi. Vraiment. Les jours à concert à présenter ngai ou yazande ko na ngai. Les jours frère Michel a présenté na Luanda. C'est les jours où achanga ba pine na makolo na kenda. Ah bon? Donc tout n'angola comment respecter tous les musiciens. Na zo grâce à kokuta na ba musicien minene na mboka o et travers frère Michel. Ah bon? Et assis premier tour à Kei Congo pour le deuxième tour ezaki biso mto benga sakai. Papa Gigesti na benga ngai. Tous a besoin frère Michel Bakenda. O ibetama na Kilamba. Bien frère Michel Bakenda si pas mutu azaka na yeto la nembetu mon hôtel c'est moi. Ah bon? Ya ngole lo mwana ngola benga Michel Bakenda ya Angola parce que nazana ki Bakenda na kati na ngai nazana kinzita kati na ngai donc na bimisaka nyonso na moi kintimba pe kintimba timbe robot Batimba bon on a Batimba so tellement Batimba biso tout aux années 4 écoles Michel Bakenda. Ah bon? Si exactement sous dans pour tout le monde et bande usuna misinze mbote mais akina sidé ki banzima frère Nzita ala ligne Nzita. Ah bon? Merci d'abord pour la sincérité parce que moni Christ Lelo faut bazala moi exemple ndeti lokwa abino de reconnaître quand même grâce ya baninga pour dire que non aujourd'hui c'est peut-être que moi ba ouverture et ça qui ceux qui peut-être nazali pour na yo 42 côtés na yo 42 côtés pour bandeko bele babu ya PA. Alors papa Nzita nalingi na toyiba ngana yiba na bat bolanda biso bayiba bo muke ozaja na combien d'albums on a kata Angola na zaka na album moko oyo na zobimisa bientôt et mais ils a déjà na ba plateforme banzimo moko ils a déjà ba plateforme new sur téléchargement et en plus ba nzemo na imba na single na ngai na zongi sur na 4 albums na tekala bo single il y a 3 il y a 4 nzembo. OK. Et à partir de 2017-2018 après ko utanangai Cape Town na sala plus de 2 mois 3 mois dans le Bandamboka et naïe et Dieu m'a inspiré il fallait na sala aussi c'est là na sala grande concert à Moulin na Celestina. OK. Oyo et sala ngape et pesanga les sous ma papu na mboka oyo. OK.
yango mutu lelo so lelo ba mona Frenzita ba mona Frenzita Celestina Frenzita ya clamo deuxième édition na kati ya Piva donc yango na mutu sala et sala ngai OK na kati ya concert wana na sala mingi ba interprétation OK mais ma mingi Michel Bakenda na ngamoko yango lelo moni partation album ils en a combien de chansons album ils en a finance album na ngeza 24 titres ba bisinga babi frère Georges Frenzita saliga denzembo na 24 chansons asaliga denzembo ya yembi moko les restes ba featuring na ba featuring ah rien non va rater et ba featuring ezali bali na saliga featuring na frère Michel Bakenda na frère Michel Bakenda Sili les restes est égal na ba chanson na chanson moko de jour lancé eza chanson moko de jour lancé comme chanson promotionnelle si el bosso na saka o to emana frère Michel Bakenda eza la plateforme tout na ba YouTube na ngai wana lancement déjà Alain o lancé ce que nzamba ba génie na saka ngo kalaté na imba ngamoko nzamba ba génie na ngai ba pesa ko nzembo ngo to yo moko muto koma kyango eza composé par frère Nzita Moko et ba pesa ki ngai te eza nzembo ngamoko na komi et ngai na komi et na travail kana mutu moko aza tellement très cher pour ngai OK et les producteurs AD Pro voilà. Donc ça très cher pour ngai akayoka ki mo ba référence mbona qui pas batsa mo ba biloko ya nzika iloko zo impesa kitoko les gens on peut noter ko beta quelque part na sekele là na mo katinga message na chauffeur atinga ote batinga message AD Pro boya na studio ina stable na te fima au travail nzembo mobo na bitina na nzembo wana au travail mais aussi c'était les jours on a travaillé qui a nzamba ba genou OK on a travaillé plus de 2 chants nzamba ba genou na ngulu donc yango na bimisile siko nzamba ba genou eza nzembo na ngamoko eza ya batuté soto landeli ba nzembo wana nyoso etikali na ba featuring na zebisa yo ondende tsa ba misa ngola nyoso ba yembi ate Vous travaillez dans mon système, il y a bon, il y a moi coach na poids, mais ce que ou il y a sous poité. Non, ngai featuring et na sala na sala ba featuring na batu. OK. Mais fa featuring na ngana sali kaka na frère Michel Bakenda na sala frère Moïse Matuta et featuring souvent na sala Timber Robot. OK. Mon ami. OK. Donc na sala na ye da ba nzembo etikali, mais na sala na ba featuring belete. Uno se tikali wana eza ya ngai dono kaka le moto nzamba changa ker to yemba naye na yembi naye. OK. Avant na benga obo na plateau na biso nazali moi temps ya kolandela pe moi mes formations mike l'entourage na yo eta ke na ba collègue dans des bozalaka il te traite comme orgueilleux comme na moi commis tombola quoi est-ce que pour na yo eza botombo mengo seye tozo sentir ngo déjà zoya yango foza bon na ba collègue non ce mutalobi bongo c'est que ayebi Frenzita te Frenzita assez gentil assez kana mututu eza mutu musu na vie et beaucoup ça pembeni te eza mutu musu pa pusa na pembeni na yo abanga atana na muti à propos ya musalo sala apena grandeur voilà mon ngi osala émission kitoko boye ola tape kitoko merci mutu pa pusa pembeni na yo abanga ah bon mutu nyo sauter na vie aza mutu opesa confiance oya benga Frenzita orgueilleux bon ngana ebiti na sana nga o bato balo batia mais ba bible lobi ba loba mais ba kuto na ngote ba kuta ngana ngote parce que na zana nga orgueilleux na za social mais Frenzita pe azana bato oyo balingaka yi OK oyo nzambe afandisa ngana mitima na bango na ningana kate yona yesa bato oningana kate otere makate obina kate surtout nani surtout yo le jour wana donc ça yaka ngolo nzamba sala biso voilà ya na ko tambola pour un concert na ko le gata na 15 églises 5 églises le reste église etikalo wana na peut ça communiquer au gaba mo ba peut ça communiquer Frenzita zana nini tout ça eza ngolo ko te pa nzambe eza ngolo ko te pa nzambe Frenzita se dit en Angola bande konom su balekaka awa et c'est facile nous vivre boye nous la takitoko boye
Et ça, la musique? Et ça, la musique. Et ça, la musique. Et la salle est longue société. Et la salle en entreprise à Lola. Il y a des qui coloté. Ouais. Il y a des qui kwanza te. Il y a des qui mesa na balabala te. Oui, bien kala balanga nzembo ba yembela kankolo. Bazali pina mo balongi mo bo. Quand on parle d'un musicien chrétien, tout le monde a déjà pour ceux qui sont africains, tous en moi le lengi na biso to jijabat par rapport à apparence. Yo monité et ça pour la génération. Tout ça carandé moi qui lelo na le lengi bo changer makam. Lelo ba musicien chrétien pena so moni ne tata na plateau to moni peu snob au senti pena ko to ba miki ba blu ba taille. Non. Oye puis Kolata eza bien. Parce que papa Steve à TikTok. Papa Steve. TikTok. Ala TikTok on a vu. Oye bi modèle nyonso to copiate. Forme quand on est au classé. Oui, la calezaki pour mon ami secrétaire fera ta il a beaucoup limba ya minene biloko mais le step tala papa aimé quand lelo. Na aimé quand la lobby. Kasi on a zolo bat. Swag. Mandisco swag yango ya bio. Swag yango ya bino ba musicien gospel. Exagéré moi mon kete. Exagéré na moté. Kanonga lamba na kesombe lamba na moni likimo munene esengla ki pas chanti nani ah ça nini abenda mo muke te kola te za bien eza pona obi et excellence eza bien. OK. Faut la très excellent excellence c'est bien d'excellence. OK. Donc excellence no ya na vie na ngai. Voilà. Donc comme on dit la profondeur amène à la profondeur. Si la profondeur amène à la profondeur. Voilà. Donc yo za la profondeur et toujours mo kende wa. O kende wa. Totalité mobimba ya vu na yo yeso za mobimba. Ah bon? Yeso za mobimba. Eza mutu so abeta di solo na yo ayebite siko bimeli. Vraiment. Ayebite siko wuti. Ayebeta ni adresse sa famille na yo. Lelo tu comment ba référence ya famille. Ngana kuma logo libota na ngai. Ah bon? Za logo ya libota na ngai. Yeso no mona ndoza no mona ta mo Samir, ta mo seretika na lia na lata. Bisika nzamba zungai na yebi na ko na komikuté bon bisika okena lisusu eza nango normal to sana frère dit ta mon émission zo kende to yami pena artiste et musicien gospel. Quel est le message o ngako pesa na libota na Nzambe? Pourquoi Nzamba ba genou nanga totali bisika to tina Nzambe oyebi tango yo okotaka na chambre osambelaka et sika nyonso yo kinda koluka Nzambe fukami bato bamona ba genou to mona ezaka Nzambe. Ah bon? Nga pona sambela bien il faut ofukama fukama na ozata pas 1 heure du temps. 1 heure du temps fukama. Et on les titre Nzamba ba genou na ngai et le sambo est pour la rater. Le sambo nous n'a raté. Nana monate le sambo bota soki apembe. Ezana ange o a contrôler ka maloba nga ndebima na monoko. Ezana ange oyo active ka ngai. OK. Ezana ange oyo apesa ka nga maloba. Ezana ange o atambola na yo. Pourquoi Nzamba ba genou? Na moni mama moko matika na montagne abi Nzamene non kita na mwana Nzambe atali tsombe ya pamba pesa ngai 10 ans ya mariage abota ate nazwika ba elema wana nabite Nzamba salaka oya lobaki na kati ya losambo Nzamba saini asali na poisa et mon ani mokile gangi lobi lozo témoignage ndeko mobwe akokili na ba 40 abalate akuta na jeune mobwe baloba na vina obota te akuta na jeune mobwe
Kutani ba sali fila bango, sali ko vite, moi risque à vie, à Zuzemi. À Kebota, à publier moi là. Aïe barba na za série. Mais l'on zamba pesenga moi. Non, il manzamba ba genou quelque part. Na longue na nzamba ba genou. Non, manzamba ba genou. Na l'autre ka ba bia concert et fata. OK. Na notamment depuis 6h tini. Na commis quelque part quand na 4 na oteka billet. Na c'est onction. Et ça qui na mona moi si mon roboye. A sali pendant 4 mois à mon ba période n'était. Les jours où on a billet kaka simi kwanza. Asumi billet era simi kaka billet boy. Asimi na loboko. Akoyi. Nenga koyi andio baluka. Do bato tu ba yana sima naye. So ba simi nga fo ka courant. Ando koya nataka si place pour muta baby si pour. Laissez ma maman bozoyer, bokenaye, quelque part, c'est changé. Elle a pris ce témoignage, j'avais ça 4 mois. Dans mon période. Mais ils ont les jours où on a dit sani, à ça là. Ici, mon collègue l'église, ils ont gâté. Wazakati nanga, aleki nyonso. C'est pas moi, c'est Jésus. OK. C'est pas moi, c'est Jésus. Est-ce que tu peux kozwa tout poto yambi moyembi tu peux kozwa moi improvisation ya muke ya nzembo wana na lukayo na butu na moyi ya bajenu na ngaye ay ya bajenu na ngaye lo sambo ya sekrebi ya lona poasa ay soyo ay ya bajenu na ngaye ya bajenu na ngaye nzamba koyemba ye ya bajenu na ngaye na lobi boye na matala ngomba koluka bana ye iye nakitana izake na matana bangomba ye koluga mosala ye ay nakitina mosala na ngaye ay ya bajenu na ngaye losambo efutaka maombe efutaka bajenu efutaka nyonso efutaka bango basimba kise biso tosimba yesu bango bakotaki biso tosimba shama losambo efutaka maombe efutaka losambo efutaka shama na lukayo na butu na moyi ya bajenu na ngaye zamba mabolongo ye ashama ay Mbote, Papi, Toussamba et les boss Alex Foumoussi, hymne national, Bandera, Alex Foumoussi, hymne national. Et sans oublier aussi Jibaz, Jordan Mbata, Kilo Yamboka, Jibaz, Jordan Mbata. Et il y a Blandé Wanza qui nous suit en dehors de Paris. Et il y a aussi celui qu'on appelle Bibish Mavinga, il y a Charlie Luboya, grand prêtre qui nous suit en direct de Paris, France. Et pourquoi pas aussi de penser à celui qu'on appelle Marie Landou Blensing. À côté de Kinshasa, je vois le maître Edo Omokoko, pouvoir judiciaire, la loi et dire mais c'est la loi, maître Edo Omokoko. Et à ma grande sœur, il y a Micheline Omokoko, il y a Kato Omokoko, toute la famille Omokoko et pourquoi pas à toute la famille Yeta. Il y a aussi Pamela Ipenge, la servante de Dieu, prochainement Toyamba et Awa. Pour discuter et le président Hassan Mbaka, vraiment il y a groupe DAA VIP international. Papa balobi ezalaka milinga te soki moto ya te que surtout ba musicien bazozala produit à des pros on appelle munanga à des productions. Donc merci et si pour l'anda. À des pro makam. Na omo tu na maram na yo.
slogan na ade pour makambo yango pe créer makambo makambo ne ya nini azabela muda makambo moto ade so azuyo ko memoti na suka ade pour so lobby nous lancer ils ont quoi ngai ya flèche soit cheka OK makambo ne za par rapport ya détermination teza mambo kisi te ndé sala ne kitoko a défense musane kitoko tala so be bisika mbala na wuti folobatea to sali boy oui na boye wana woni peka ke no bosigné na bino ka bosi makambo na sala to zaki ba soupçon wana babi ke bande ko babisi so babi ye azaka na biluka ba mwalim ya un coup une flamme et puis mettre ramba moko gaye on comprend babi ka ba collègue kabino ka bo sa biso ka kabino na to besa information babi ade soko lingo signé ye motanga va préparer déjà proposer denzela soko linga ya ba genou ya ba genou mais soko linga makambu da sege biso da sege lingo baba tutu ade prosi metana ba kisi ngala lobi bongo te moni ye mo so réfléchir kusimane nzambe lititi na mseza Yesu mombalo wana adipo et puis babi babilo kone zara bo aliboso ya mi balé donc isimba so ti wa zara nduki ba moka nyos to beta le bosso au simba nyos au simba. Bon, parlons de ça. Est-ce qu'il est arrivé là au pays un jour, dans le comité de niveau comme il y en a, ils appellent un bâtiment, ils vont proposer moto. Je ne crois pas. Écoute, on est à la Belé. Ah bon? Belé. Oui, bien. Il y a un monsieur Belé. Aujourd'hui, les lois, monsieur Belé, il y a normal. Voilà. Il y a monsieur Belé, il y a trop de loges. Bako kote loge attend la tablette là. Voilà. Au côté loge. Ah bon? Si. Attends na maya ko mela gabo. Yo fandi gabo se au côté loge. Oui baté. Parce que frère dit tandinga déjà kota na wana ko appelle tatoli pour na bandiko musu amona ke. Oh. Loge na ngeza Yesu. Nganga banganga. Ouais. Yé moko. Grand prêtre, voilà. Mon continent Bakondi, le sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Par rapport à l'émission Ninge Bandi, Ninge Komiko Manasuka, comme Diako Chité. Ok. Et quel est votre mot de la fin? Et Anna, le Bakakana, de Kwazola Nangai. Tu vas à Canada, États-Unis, France, Belgique, partout vous êtes. Et message là sur les Agakara. Bientôt, Jésus vient. Ok. D'ailleurs, autant que ça vient dans une ligne. Ce que tu as vu en 2021, 2022, il faut d'abord changer. Changer vie. Tamola na obanga nzambe urumona ba bienfait ya nzambe. En tout cas, merci na ingénieur Steve Vita muto andima kozala sima ba caméra pour na osala ba cadrage na bilili ya boy nzamba pambola yo. Merci aussi à celui qu'on appelle Patou Kiama Lumière de Lemba et sans oublier celui qu'on appelle le procureur Malik Bala, le juif noir. Quand on parle de Liboulou, c'est Grand Liboulou Diego Battery et à mon vieux Tosca BCBC, mon habillère Tosca BCBC à maman Nanan BCBC. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Parce que pour une mission, pour une chaîne, oyebisi bato balinga kaoni. Na yebisi bato balinga ngai mingi to s'abonner na chaîne ou ya
kitoko chaîne oyo plateau nango bomona ka ndenge ça Voilà. Balobi na sima caméra toza na ya Steve Vita. Voilà. Donc azo balancer image kitoko. Vraiment. Nga mona ko inviter na ndako azo anenga ka ba image kaka. Acha ka na chaîne. Donc pour chaîne nga na moni kitoko na lula ki yango depuis balakisa nga yango. Vraiment. Donc ya bo s'abonner massivement, s'abonner chali moi musapi wana chwa. Moi ngonga ne betanga. Donc atana za na États-Unis. Bon nous mona ngaka. Vraiment. Atana na Canada. Bon nous mona awa. Donc ils ont chaîne mo kitoko. Donc na za na senga ko leka na plateau yo le. Vraiment. Donc na yebité modèle na ko tali lango lelo. Pour modèle na ko partager lango. Vraiment. Na yebité. Donc prière na ngezali nzamba fungela bino lola. Atina bino ba partenaire à malamu. Vraiment. Sala oyo. Tango pesa melio opesa mwa ba mbote ndenge za kaka. Na pesi mbote na pauvre Angola. Mais au pauvre. Na pesi bango to mbote. Na pesi bata Congo Kinshasa mbote, Canada mbote. Na bosanité mon petit frère propre Grady Munzela na kati ya Boston. Famille Munzela, Grady Munzela, Christina Munzela, Judith Munzela. Donc, on a pu s'imboter dans les prophètes Maravelia, merveille na Katia Allemagne, l'homme de Dieu, on a pu s'imboter dans mon producteur. Adepro. Makambu. Adepro Makambu. Et Bambote na yo, moi, mbal moi qui toque Lox. Donc, mbote na Adepro, mbote na mon pasteur. Les prophètes Jérémie Sikonda matendo selon moi moi sina mama Titi Sikonda bana nyonso ya Piva corps de Christ nyonso ya Angola na pesi mbote na pesi mbote na mama oya botangai mama Ntimba Nzita. Donc mama merci nazala fier na yo mama Nzuzi Dimbu na pesi mbote na pesi mbote na grande sœur na Vero mais na Kwanzambi na pesi mbote na bana kazi na nyonso balingaka ngai na pesi mbote na ba ope balingaka ngai na ba ope balingaka ngai bana kazi kaka ba mbote mais otana sur ngotuna ngati poisati ilugo ngotuna ngati baki mango ka be bango nyonso ngotuna ngati azate nani mutona tuno nani wana zotuna azate azate qui passe ici kaza azate tout bande belé azate balobi ozate comprendre na pesika mbote na na wema mbote na yo mama na Raphaël na pesho mbote zanzama famale. Ça fait les frères Nzita. Vraiment, vous êtes nombreux de suivre cette émission. Voilà. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission Babi Télévision Eza Ngonga. Pour notre voyage Nabino, Nabaki MB Travers. Aux Abezoko Majika, il suffit de contacter le frère Georges Chimba, na numéro Eza Angola. Donc, vous voyagez sans problème. Et pour tous vos accessoires, n'oubliez pas de consulter la maison aussi Balangola International chez le procureur Malik Bala, le Djuf Noir et maman Chidel Bala. Sans oublier aussi, il y a Ruby Visor, toujours congolaise. Il y a Rafuyongo qui nous suit et il y a aussi Jirès Bosombo qui nous suit en dehors des congolaises. Direct toujours congolais, je vois celui qu'on appelle César Bilélé. Il y a aussi le 600 le Matadian. 600 le Matadian. Ça, vous oubliez J, Baz, Jordan, Mbatakilo. Il y a Mboka. Je profite aussi de saluer celui qu'on appelle en direct de l'États-Unis, mon ami Gaëtan Makaya. Et puis, pourquoi pas aussi, il y a Serge Makaya. Il y a Serge Makaya. Mon grand frère, il y a Serge Ouelo, il y a Fallon Wanza, Merdi Wanza, Yannick Wanza, il y a Blandé Wanda qui nous suit en dehors de France. Et quand on parle de Obama, c'est Iris. Obama, Iris Boboanga. Gantia, il y a Palé Akala. L'intouchable Edo Muzamba. Le boss Adolphe Moutebachi la Munda. Babi Calamité. Tous qui étaient sur le terrain, le boss. Quand on parle aussi et Bandera, c'est le box Alex Foumoussi. Merci de commis vraiment Nasuka ya émission Nabiso Botika la Malamu bo s'abonner quand est toujours là-bas. Confiance na fidélité au bopé sanga ya mon émission et za la kitoko boy. Na habité na lobanine. Donc bo s'abonner kaka massivement. Sans oublier aussi maître Redi Yungu, Christian Yungu, Patrick Paul Skito leader et la Patrick Petit, monsieur le docteur
Le docteur, le savant noir, c'est Marcel, le docteur Marcelo, le savant noir. Boutikali malam émission na bino bolingara mingi. Choucha lumière, kadi kadi ma double poche. Papa, mon plateau, ngana obima. Toi na jemo bota sala un ingénieur Steve Vita. So ngana bimi boy. Yo tikalo obando mema biso na bonzambe po ba nzambe ba pambwa. Merci. S'il te plaît, na embio na nzembo ngaye. Na embio na nzembo. Na embio na nzembo nzambe na ngaye. Ya. Papa fongola ndelola yawe. O fongola ndelola. Shama nanga oh awe nanga. S'il te plaît sopelanga mafuta na oh papa sopela na buda. Bikuke alole fonga melinga. Shama nanga ye bikuke alole fonga melinga. Bangelu eye, bangelu na nzambe maelinga. Pasola lole, tolingi tomona yo. Fongola lole, tomona bika mwana yo. Tosabone massivement, nakata chaîne na viso. Awa Yesu azotanga. Awa Yesu azokita. Ngola nzambe zosopana. Changalia na wani keleja wani. Wakuloma nye nzambe ane. Tulumai wane. Bakalenga wani. Tamwena wani. Usoso mezu. Kesha kuloma nye nzambe ane. Wakuloma nzambe ane. Zamba goyemba. Misisa nzote zo yemba. Zambo no yemba. Akufate. Azana bomoi. Kombo na ye. Emmanuele. Père éternel. Na yeme nanwe. Na yeme na portugais. Na yeme na anglais. Zamba koyembe. Misisa nzote zo yemba. Atana maladi na so kumisa. Atana nzote zo salate mena zo yemba ye. Misisa nzote zo ningana. Ezalo bankolo zo lokumu. Changala na wane. Shada iwane. Mgalenga bagalenga wane. Epo anzami wa misumba. Keleja wane. Mgalenga wane. Tawela wane. Keleja wane. Ya. Zamago yema. Nanzimwe. Papa wane. Tawela wane. Obrigado.